Freedom people Africa, Africa, mbote na bandeko banso bisika nyonso bozwami ezali ya bino lisusu ndeko na bino papa Wantsonga Dikazaya Jado tuye na ntina te tozali toujours continuer na projet na biso ya kolobela Papa Simon Kimbangu na ntina ete mbula oyo 2021 ezali mbula ya centenaire uta depuis le 6 avril 1921 kino tokokoma le 6 avril 2021 mosala na ye ekokisa 100 ans. Bon, tokobumela te na introduction na ndenge bolandaki babilili oyo elekaki tozali toujours kokontinue na kosala wana. Alors na video elekaki mwana mokuse so tokoki koloba tolobelaki ndenge bakoko na biso bazalaki koinvoke kombo ya Kimbangu kosala appellation ya nguya ya Nzambe na bazalaki koutiliser kombo ya Kimbangu, c'est-à-dire pona bango bayebaki Molimo Santu na kombo ya Kimbangu. Donc Molimo Santu bayebaka ete bayebaka kaka Kimbangu ezali nguya ya Nzambe ya mpungutu lendo oyo bazalaki kosaela. Alors okomona tango bambula eleki prophétesse Kipavita ayaki kobima yepe azalaki kosala makamu surtout azalaki kosala mosala ya Nzambe na kobelela kombo ya Nzambe ya mpungutu lendo. Kasi ye koko Kipavita babomaka ye na ba colonisateur batumbaka ye vivant. Tango batumbaka ye azalaka na mwana na mokongo oyo alobaki ke awa bozali koboma ngai na keime oyo akoya sima na ngai akozala makasi koleka bokoka koboma ite mwana na mokongo ezalaki bobele ye Kimbangu oyo babengaki na tango wana na kombo ya Kembo dia Nzenza. Alors eloko ni esalamaki tango batumbi koko Kipavita ndeke pigeon tokoki kobenga bien colombe ndeke ibimaka ekendaka. Alors wuta tango wana ti toya na naissance ya Papa Simon Kimbangu ou bien bamsusu babengi Fumu Kimbangu mutu atikala kozwa kombo ya Kimbangu wana te. Ndenge na siko koloba na bino bato ebele bayebaki kaka Kimbangu bakoko na biso disons bayebaki kaka kombo ya Kimbangu comme nguya ya Nzambe. Nguya wana eyaki ko se matérialiser ezwaki nzoto eyaki kobotama bobele nde na 1887 nde Papa Kimbangu ayaki kobotama. Alors ce qui est intéressant tango nini Papa Kimbangu ayaki kobotama soki otali na 1885 tango conférence de Berlin evandaki bakoti conférence de Berlin nde badesidaki bakokabola Afrique. Badeside bino ba anglais bokozwa boye bino ba belge bokozwa boye bino ba portugais bokozwa boye ba espagnol ba italien bokozwa boye. Tango badeside bongo na 1885 then 2 ans après na 1887 Papa Simon Kimbangu aye kobotama na kati ya entre Papa Kuyela na Mama Louise oyo bazalaki baboti na ye. Kasi soki balanda batangaka mokanda ya Biblia okomona na mokanda ya Esaïe 19 soki otangi ebandeli te na suka okomona kuna balobi na biso ke na tango wana minoko mitano ekolobama na ekoloba basite mitano bakoloba monoko ya kana. Il faut tout préciser na likambo moko ke tango ozali kotanga Biblia esika bakomi Égypte ezali nde elingi nde kolakisa ba africain po appellation ya Égypte ya africain ya ba africain na tango bazali kobenga bango na ba appellation mwa mingi ezalaki ba égyptien ba éthiopien ba Kush ba Mizraïm
Cam, donc terre de Cam, la terre des Mizraïm, terre des Égyptiens, ezalaki bobele ko signifier ba africain. Alors na mukanda na kuna elobi na biso ke na tango wana ba cité mitano bakoloba monoko ya Kana. Alors tango bakoloba monoko ya Kana, ba égyptien qui signifie que ba africain bakozala na sous oppression, donc oppression, colonisation bakonyokola bango, mais ba africain ba égyptien la Bible ninga le bakoma ba égyptien bakolela na nkolo kolo akotindi la bango mosungi sauveur. Tant nkolo atindi sauveur mosungi. Donc na soko tangi chapitre au monde ezali ka bo belende yemoko nzambe akozwa forme ayena mokili. Mais ce que tali suko Bible ezali code. Balobi na biso que 5 cités bakolo ba langue monoko ya Kana. Mais eza code pour nous comprendre. Ce que tali bien na conférence de Berlin na 1885. Ba puissance mondiale ba vandaki balobelaki nini? Balobelaki bobele Afrique. Ok, kuna na Isaiah lobi ke ba 5 cités bakolobela bakoloba monoko ya Kana avant sauveur aya. Alors ba mindele on entend ma vandi na kati ba puissance mondiale otoko ko tanga bazalaka na conférence de Berlin toko zo bobele ba anglais bazalaki, ba américain bazalaki, ba russe bazalaki, ba français bazalaki, ba allemand bazalaki. Donc, c'est les 5 puissances mondiales bazalaka présents à la conférence de Berlin. Alors, tant que Kaboli Africa, deux ans après, Kimbangu aye na mokili. Mais plus intéressant, les alliés, tant que Kimbangu aye na mokili, mais il faut que les sika nini ayeli. Et sika nini Kimbangu ayeli, Kimbangu aye bobele ko botama na République. Autre bengi Congo. Congo à l'époque, avec Botama, na Zaïre ou bien Congo na biso Kimbangu avec Botama kuna. Mais pourquoi un être, il y a si puissant, un être muto biso de Goba, tu vas bengi Nzambe, avec Botama kaka na Congo. Et ça na tina. Lelo so totali, Congo ce qui souffrance c'est ça makasi. Ba mboka mine bazo bunda. On a richesse sur na kati ya Congo. Ba téléphone nyonso o tozo ko sala na mokili. Matière ezouta wapi bobele na Congo. Première bombe nucléaire oyo ben esalaka na Hiroshima. Matériel uranium wana eutaka na Congo. Congo a la plus grande réserve ya cobalt. Parmi les plus grandes réserves ya cobalt, pétrole ezali. Bozo mona diamant. Donc makamwa ndenge na ndenge nde créateur akitaki na mokili na forme Kimbangu aye ko kitaka na Congo. Et encore plus intéressant, na secteur au papa Kimbangu akende ko botama komuna yango Ntimanti. Ntimanti elingi bobele ko lakisa motema ya mokili. Est-ce que tuza ko sosola? Kimbangu aye yewana akiti na Ntimanti. Motema ya mokili na français babengi le cœur du monde. Kuna na Ntimanti ndi motema ya mokili. Mais pourquoi motema ya mokili? Nini ezali kuna? Pourquoi akiti na motema ya mokili? Na baye basali la ka Biblia okomona na mukanda ya Ezekiel 21:30 alobike nakosambisa bino na mokili ba esika bakela bino na terre ya création na bino. Mais mutu ya liboso azalaki créé wapi? Mutu ya liboso azalaki créé en Afrique. Malgré tout bapesa biso précision te. Soki bolandi bilili bokomona bolanda nanu exemple et moi vidéo bon tokozonga. Vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine.
Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que Mais tous je nos sais, ancêtres... je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs. Ah, tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine, et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, toutes les stades antérieurs, tous les stades antérieurs. It is in this region, that is this region in Kenya, where we find all of the most ancient evolutionary information. It's for this reason that scientists are now able to say, with certainty that at least they know that this is the case, that man could only have been created one time. Tous les pharaons, ce sont des négros africains. Qu'est-ce que vous voyez voter? Et puis, lui était berceau de l'humanité. Ezali awa. Ezali wapi? Ezali wapi? Ezali wapi? Papa Simokimbango alungana nkamba. Aye kutikalawa. Ale, sinzidi. Pwana nini? Batata na mama. Etikale moketo kuyiba. Balubi eti tokudefole ba sekere wana. Na kanti ko wana isi lubami. Tokudefole ba sekere wana. Tokitisa mutima. Mokili Zaïre, Mozali, berceau de l'humanité. Ah, mais ce que tu as dit, Mokili Nabisu, Ezali, berceau de l'humanité. Nyangara Awa. Nao Zaïre, ici comme société. Centre de l'Afrique. Et quand on a évité ce que saraka moi, raisonnement moke pas tout quand c'est comme moi. Ambassadeur a ajouté tous les pharaons, pharaons nyonso yo bazare ko tangi sakabiso na bakalasi pharaon. Mais oyo abimisaki apesaki nzela na bana ba Israël pate babi mana Égypte yazalaki négro africain makambo komi ndenge mosusu. Donc Ramsès II ye azalaki négro africain. Sokoto continue à profondeur et histoire, tout le monde était, mais alors, Bango Bazaraki Bazaïrois. Bamama Batata. Rien que moi dans le Camboyo, berceau de l'humanité, ils allaient l'Afrique. Batomayele, Nebakuka, Kouye, rien que ça. Et kasi, non. Nakanisi Bolandi, Balobi, biso nyonso. Tout en Afrique. Mais nous kande moto ya liboso ba kriaka na Congo RDC. Même histoire archéologie ils ont l'accepté que les premiers êtres humains ya liboso ba découvert qu'il y a en Afrique. Ba pesa biso précision té mais biso zali pour ba bino ke ezala kinde na Congo. Ndi kuna okomona esika fumuki mbangu papa simoki mbangu akitaki pona abanda aya sauver ba égyptien bobele biso Bayindo, tant que continue l'oppression en 1885, bah décidé de kabola mokili na biso, nde yé aye. Par exemple, c'est belé tout que là, bah américain bah yaka na époque il y a président Mobutu, bah loba na yé, moko pas mais bah Mobutu que non, aux autres diriger les paradis terrestres. Aujourd'hui, France Fanon, à lobby, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo. Donc, si vous en avez un pour le monde qui est bête, il faut gâcher et à l'activer.
Donc gâchette eza motema. Vous comprenez? Donc même voir forme au tali forme ya carte d'Afrique, Congo eza dans centre. Eza dans centre. Donc Congo eza motema ya Afrique. Même au tali globe terrestre. Au tali carte ya globe terrestre, au monde le Congo aza pena na ligne équatoriale ya mokele. Et Kimbangu ki bota masusu na kati ya Congo wana na centre penza. Nantimanti qui veut dire que le cœur du monde. To continue au monde le président, il y a ex-président, il y a URSS, Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. Lié à l'Obank que Afrique, donc mon tour c'est vraie christianité à en Afrique à cause de la haine noire à sa christianité à sa bonzambe ya solo bonzambe on a solo ezali bobele bazulu de la papa Simon Kimbangu moni pona ko comprendre les kambo ya papa Simon Kimbangu ezali lokola moto za ko mettre GO to benga G ya puzzle anglais to benga mo puzzle pêche obligé ma pièce est dispersée. Alors, il faut le sangisa yango pour couper ça yango sens. Et moi, je ici photo. Mais ma cambo papa, Simon Kimbangu ezali. Ma cambo papa, Simon Kimbangu surtout concentré par exemple dans la Bible, au tika où je me réponds sur ce qui. Faut pas donc quand ça va effet historique. Ozo quand ça na Bible ya ma cambo belé historique. Même science, ozo mona eko quand ça mo eko pe sur sens. Donc, na mukuse pour na rokemola ite vidéo no choni tobopi, ça ba vidéo à 15 à 20 minutes. De nous bien qui dans la vidéo le bail où aller passer ou les 2 premières vidéos que bako qu'on a mis sur bazala ko belela papa Kimbangu bazala ko bela molimo ya nzambe donc ya nzambe pona ko lamsa bibembe mais bazala ko ba Kimbangu fula mwana donc pona bango bayeba ki Kimbangu de nguya nzambe donc quand on dit nguya nzambe c'est nzambe moko parce que force na ngai ils faire partie na ngai. Donc force ya papa Wansonga et tout ça la force na ngai c'est ça qui ngai. Donc on dit Kimbangu ya nzambe donc azali nzambe. Tozali ko bato ko kene mulaite président ya Sénégal, le deuxième président du Sénégal Abdi Diouf aloba na président Mobutu que si le Congo est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Est-ce que vous avez sur le Cambouan? Donc, Congo est belli, l'Afrique est belli. Or, Congo est dans le centre. Être Rwanda balaka qui veut se sauver Rwanda aïe, à quitter le centre, Congo nanti Kimbangu. Abotami na cœur du monde. Or, Ezekiel et lobby, na kosambi sabino na esika bakela bino. Est-ce que vous avez une zone de biso? Donc, la canisse bon, lundi, donc moi, mon kiwana tout. Nous, tout le cas qui va vidéo, la prochaine vidéo, pour ya, tout le bel bino, c'est qu'on n'est qu'un wana, ayaki, arabotami, asala, abandon, ou sala, nina, bon, moi, nanaï. Ou ils attendent tout guide, pour la centenaire, ma quand vous êtes belé, mais tout le monde va continuer pour vous intéresser, nous limitons de 15 maximum 20 minutes et qui nous l'a été. Ceux qui me tournent les amis, donc on tient on a ces vidéo ou bien la page Facebook, botuni, on a né tout qu'on met à y a sur la vidéo, donc on peut s'accorder la réponse bien dans la vidéo. Donc en bref vidéo, il y a un autre école bella, tant mon coco qui pas vite, à la qui que ngouya wana ya Kimbangu et koya ba kolon ba koko ka bomba ya moté. Effectivement, tant ba kaboli mon kilnabisu la conférence de Berlin, vous allez comme on a nde Kimbangu 2 ans ayeko bima aye pour et c'est lui c'est qui le premier à télémer la bacolon de l'autre ko le belaka ba terminer le roi Malcolm X Martin Luther King même voir même Bob Marley ba télémer l'esclavagisme même on ali bosoa banango c'est qui bobele papa Simon Kimbangu na 1921. Parce que je pense que Nathan on a tout. Bah on va faire que c'était mal qui ou même bataki même quoi botamité. Mais papa c'est bon on a battu les Cambouana. Mais au Bourgogne comme on a les plus en plus tout ça la pays beaucoup monde que papa c'est moi qui m'a à ça là bas apparition na 42 pays africains avant bas joie indépendance. Ayaki ko laka ba mo ke bako joie indépendance. Mais toujours bomba toujours les Cambouana comme donc on a pour moi l'autre OK nango. Dans mon coco qui parle de laki Kimbangu akoya et Kimbangu wana se matérialiser qui a soit kinzo
mais ntango azwi nzoto ayaki kobotama entre papa kuyela na mama Lwezi na nkamba abotamaki na nkamba, mais à l'époque bazalaki kobenga yango mbola, ezalaki na nkamba mpe mbola. Ntango abotami kuna, mais secteur abotamelaki ezalaki Ntimanzi, qui veut dire motema ya mokili. Alors biso tolandi tokende kosala ba recherche pourquoi Kimbangu aye kobotama esika babengi motema ya mokili. Et totali lelo RDC sali motema ya mokili po richesse oyo evandi na mboka wana ekoki te me ekolesa mokili mobimba. Voir même batelefone tokosala lelo so telefone ezotambola na mokili. RDC azosiplie baproduit wana, azobimisa babiloko wana. Yango lelo ozomona bitumba ezali kuna bato ba puissance mondiale bazali kowelela toujours richesse ya RDC. Donc eloko tokokende ngo yango wana lelo mpe tobosana te. Na Esaïe 19 sokotangi nyonso balobi ke na ntango wana 5 cité bakoloba monoko ya Kana, monoko ya Afrique. Donc quand ils ont représenté Afrique, les Égyptiens qui sont des Africains, bakolela pa ya nkolo kola kotindela bango sauveur mosusu. Ce total la conférence de Berlin, parmi la puissance mondiale, il y a 5 grandes puissances bazalaki: Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la France. Bazalaki wana. Donc par exemple, le bela Afrique, le bela Kana, décidé de voir au Kabola pour qu'il n'ait sur le coup la carte. Donc j'espère vous allez brancher dans la vidéo Kolanda. Donc le bela chouchou. Kimbangu, donc Kimbangu, Kimbangu, il faut continuer parce que année un centenaire, mais après ça, tu continuer, parce que nous avons regardé biso pour te bilobité, mais tu continuer comme ça là, nous avons fait sur ma casse. Vidéo où mais là qui peut y a été première apparaître tout ça là qui n'a absolument pas si, mais espérons que tu apparaît bien, qualité bien. Alors pour continuer bileli qui a bien bon monde de Wansonga Dikazaya Jado le CPN, et je pense que nous sommes CPN, nous tournons beaucoup à côté de la biso dans la comment ou bien à Facebook Matondo pe Butu Malamu ou bien journée Malamu biseka de Bye. Au revoir.